La légende congolaise Double King. Kofi Olomide Double King au boy au sali mokili na yo. Frappe encore avec l'université, avec Cindy Leker ou Ankoro. En tout cas, félicitations na Nzembona Université. En tout cas, Cindy Leker a yemba lobi bolingo za lokola université. Et quel lokola dans ce nini générique Fabregas oya lokolo non 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 non. Oyo eza Jésus de nuances. Très puissant générique Kitoko. Mais générique musuto yo tibo. Oh, na oti générique lo là. Nani Bercy mwana abouati oh. Bercy abouati to pum. Mamoro ambulance azui, ambulance na ambulance hérité Watanabe. Wana génie na ngwana. Donc je dis encore félicitations à faire égale à Jésus de nuances avec les génériques Tchanano Lokolo. Erreur auto reconnaître auto monati na retirada. En tout cas moi biloko amitié ba touche moko amitié to moni a on a mis un demi de mort échangé. Satana telemiko telema mame, mopepe mabe telemiko telema mame, ebe bisi balanzambe mame, mopepe mabe ezali. Monatie botelelanga, Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo. Très chers internautes, merci beaucoup. Je sais que vous êtes nombreux en train de suivre cette émission que vous aimez beaucoup avec votre humble serviteur héritier Iboula. Mwana Tsuka na bango nyonso na lo barapwe Joe Poster Muyaka ya solo eza héritier Iboula. Merci beaucoup na bité bozan nombreux bolinga émission oyo bo solo na musique. Bo solo na musique oyo lo bara déplete musique. Tozelati date le 18 décembre, au Tozelati déjà ekokaki l'album nyonso ebimi sur toutes les plateformes à téléchargement internet nyonso ebimi ozopesa makambu na ndenga muketi. Nga héritier Iboula, je sais que bato bazé belé o balinga héritier Iboula, ça fait un bout de temps. Le 18 décembre on a promis ki bino dans un plateau mais je n'étais pas là parce que j'avais aussi des problèmes donc menzamba sungi marambo leki bien ngolo nzambe et place wap marambo zalaka. Donc je dis merci beaucoup to ba meilleur vœu na ngai otolo ba joyeux Noël na ba bonne nyonso ya Congo température. J'ai dit joyeux Noël à maman Rosette la fleur d'Ambour. Pourquoi pas le tout puissant champion Wadol Mokonza Mboka depuis La Rochelle. Je te dis Joël Noël. Pourquoi pas Drisha Motomètre Beba Zibeba Tchafouin Omona Yango balobe équipe nyonso ya Congo température balozela moi loso moi tsengisa la moi bien à Drisha Motomètre Beba Zibeba Tchafouin Omona Yango. Pourquoi pas mon président Bruno Lubi Kambonga propre Sandra Wangata maman na Petit Brown Junior dit à Petit Brown Junior joyeux Noël naye
et Broly disa match Joël Noël naye. Pourquoi pas Dali Iboula Maman Mokonzi, bah Joël Noël Nabino et puis Alex mon bébé, donc bah Joël Noël Nabino Nzambalo la Batelio en bonne santé. En tout cas, merci beaucoup na corporation de Congo Température Mouze na ma caméra. Joël Noël Nayo Messi, ma vie bah Joël Noël Nabino place besoin balobi jeunesse à la mère puissante de Dieu toujours l'icolo. Pourquoi pas Joël Noël à mon pasteur, mon évêque, mon prophète et papa Shiro Kinwani, bah Joël Noël Nayo famille Kinwani Mobimba. Je suis là héritier Iboula mwana ntuka na bango nyonso muyaka ya solo après je poster. Ngaye balbum ebimi. Ba Congolais en tout cas, to bonisa pe mo musique. Et puis to komi ko landa mo mingi, to komi ka ba afrobeat. Ba afrobeat c'est komi ko leka trop. Musique on ne sera pour vous la nominer, pour vous la nini boy, pour vous la nini boy. Ah. To banda bongo to kene directement, je dis merci beaucoup à Héritier Watanabe. Gogan Motona Tembe puissance. Héritier Watanabe en tout cas félicitations. Félicitations Nayo, très belle générique et puis prestation kitoko Nayo Tinzembo ya Gombe na Gombe. En tout cas Héritier Watanabe félicitations. Félicitations en tout cas un album Mi Ange Mi des Morts. En tout cas félicitations. Moi je te dis félicitations. Des erreurs auto reconnaître auto monatina retirada. En tout cas moi biloko amitié ba touche moko amitié to moni a na Mi Ange Mi des Morts échangé. Nazo keneno na remercier pour na rekota. Na bi gebino bo l'héritier Watanabe héritier Iboula Aloba. Donc je dis encore félicitations à Ferregola Jésus de Nuance avec les génériques Tchanano Lokolo. C'est très chaud. Alignement des animateurs, c'est très cohérent. Et la nostalgie aussi de Wenge. Au rendez-vous. Félicitations à Ferregola Jésus de Nuance, Nika Boronina. L'alignement, il y a un animateur. On sent du Wenge dedans. Malgré Batouar Lobote et quel locola dans ce nini générique à Fabricaz ou à Locolo. Non. Oyo, et ça Jésus de Nuance. Très puissant générique Kitoko. Doudou, doucement, doudou. En tout cas, félicitations à Bino. Malgré 21h, bloc. Bissotou n'a pas parlé. Donc 21h en tout cas, couvre-feu bandit 5h du matin. C'est pour cela moi je dis en tout cas, l'album est 2018. Et nous avons un récit moko fou. Et le bomi bisso, ezaraka couvre-feu. Fallait poupa. Très bien, mais cette fois-ci, bisso ba Congolais te mesana mingi na ba 7 minutes. Fallait betel bisso ba 3 minutes, ba 4 minutes. Félicitations quand même l'artiste, félicitations. L'artiste Fally Ipupa, en tout cas félicitations. Merci beaucoup Tolongo wana tu es na Kama Award. Kama Award e place au wapi et non. Avant la kota na ba nomination toye bongo. Encore Cindy Leker. Félicitations. Na vient na biso Quadra Koffi Olomide. La légende congolaise double king. Koffi Olomide double king au boy au sali mokili na yo. Frappe encore avec l'université, avec Cindy Leker ou encore. En tout cas, félicitations na Nzembona université. En tout cas, Cindy Leker a yemba lobi bolingo za lokola université. Julia Florida. Ah, tata mwasi abana. Julia Florida na kata France. En tout cas, Foyoka université. Cindy Leker abi bolingo za lokola université. En tout cas, merci beaucoup Nanzem. Bolingo za lokola université. Anga nzambe pesa ngata voix koyemba. Merci beaucoup la diva, vraiment Cindy qualité supérieure. C'est pour cela moi héritier Iboula, je dis souvent
que quand on dit la diva, vraiment, Cindy Lecœur, la qualité supérieure. En tout cas, Bakofiette, Bakofifil, mon vieux Davidson, les grands combattants. Davidson, les grands combattants dans la France. On a 30 ans d'existence dans la France. Davidson. Pourquoi pas à papa Philo, mon pépé. Dans la Londres. Tant que qualité supérieure, Cindy Lecœur, il faut que na ba plateforme à téléchargement. Allons nous soutenir notre Cindy nationale sur les plateformes d'écouter et de télécharger. Elle mérite votre soutien. Vous télécharger, vous sommes na iTunes, na ba Spotify, vous sunga artiste na bino et puis Koffi Olomide atteindre 1 million d'abonnés. C'est très important. To tcheba makelele awa. Pas ba makelele mais to métier ko défendre ba vraie valeur. Au télém concernant musique na biso. Parce que comme nous sommes là, quand on dit que Koffi Olomide c'est une légende. Koffi Olomide c'est un patrimoine. Featuring na ye ba yembina Cindy Lecœur. Na université, ça demande to kende to sombanzembo. Na ba plateforme à téléchargement, la plateforme plutôt à téléchargement parce que CDT camarade sous-souté musique eza évoluer na ndenge moko boya ya kosaranati. Ya ngosenga na biso to kende to somba na ba plateforme à téléchargement et kozala kitoko mingi na elengi. Merci beaucoup encore à Cindy Lecœur. Merci beaucoup à tous les artistes au bazaki au rendez-vous na babiloko nyonso bobimisi. Moi je dis souvent c'est le Congo qui gagne. C'est notre pays qui gagne. Eza Nigeria te, eza Cameroun te, c'est les Congolais. Nde ba sepelisa bamboka wana nyonso. Nde zo sala bien. On vient toye directement na Kama Award. Kama Award Jibem Piana Aza nominé. Baza nominé na Fally Ipupa. Parce que liboso daki Jibem Piana. Mais aujourd'hui, tu as na ba source que Fally Ipupa pe Aza nominé. Fally Ipupa nominé na 2 catégories. Fally Ipupa Aza nominé na 2 catégories. Best Video, Best International Act. Donc, Best International Act. Bah nominé na 2e position, bah nominé même na Jibem Piana. Mais ça total bato nyonso ba soutenir Jibem Piana. Ba travers Jibem Piana, tout le monde ba mosaka ba rongenga, c'est comme si bazolobela yango vraiment te. Bana ba on posa trophée te. Bazolobela on te bazobeta yango vraiment car il faut ba impliquer, ba s'impliquer na carte. Mais ce Hollandais peut bien papa chéri alingane mama ba trophée wana te. Alingana ngo vraiment te. Mais ba tumsu ba vraiment intéressé na ba trophée. Boyo kasiko vérité. O ebimi te Fally Ipupa beti bango nyonso tout na Spotify Fally Ipupa likolo zo teka makasi. Boyo ka secret et pas héritier Ibula. Fally Ipupa zo beta bango ndenge nini na Spotify. Ba Warriors na melana mai bo eskizi soki Fally Ipupa zo beta bango nyonso tokobeta masolo nango awa omoni le 18 décembre Denis Lessi il a très bien dit et puis il a très bien précisé. Alors, le 18 décembre, il y aura d'autres artistes au Bakomata. Il y aura d'autres artistes au Baotita Down. Pourquoi? Parce que tout le monde a dit mon picou. Karine Mokonzi la baronne Maman Coca-Cola, félicitations. Molasso au rendez-vous. Afrobeat ya Karine Mokonzi, Tokos et Chepe Boy. Ils ont poussé un peu l'album à Batumusus.
Karine Mokonzi la baronne révélation de l'année au batu nyonso baebi 2020. Ba nominé te na kamande ni na kama award. Ba nominé Karine Mokonzi te ndeni. Aza révélation. Botaleka boye la baronne Mama Coca-Cola zo frapper na nenga mukete. Tokende directement héritier Watanabe Opaza nominé na African Talent. O héritier Watanabe baza nominé meilleur artiste Afrique centrale. Donc meilleur artiste en Afrique centrale, héritier Watanabe. Tolanda siko message. Les autres disent quoi? Les autres disent que héritier Watanabe a betaki eza cop plutôt à David Monceau. Que héritier Watanabe n'est pas nominé. Héritier Watanabe en 2020 a sali nini. Moi je dis ceci. Si aujourd'hui Bolobi que non héritier Watanabe a sali nini en 2020. Alors les artistes OP baza nominé té. Oh baza renominé bango par-ci par-là. Ça réellement. Parce que héritier Watanabe to longwana mama David Monceau ça n'a copté. Héritier Watanabe 2 albums. Héritier Watanabe bimisi retirada. Album bimi héritier abeti 4 ans sans album. Abeta concert auto. Après 4 ans héritier Watanabe libiso mi 11 000 morts. Ce gars nominé tolongola nanu David Monceau na 4. Parce que ça va ma nomination oyo. Ba makambo oyo ezo créer ba problème parce que aujourd'hui faire egola na ba nomination nyonso faire egola la raté. Faire egola na ba nomination nyonso za la raté. Je dis ça tout haut. Ba nomination 100 000 en 2020 faire egola Betel Bisso, regarde-moi. Regarde-moi maintenant oh. À moi Ramsès, nous sommes reliés. Ah, nzambe na ngai faire egola nzembo yo. Na oyemba adisa motometre na oyemba na omeka na foka nzembo ndenge betami. Maintenant comprendre te na ba nomination faire egola ate poani pas le ba eza club d'amis. Si ko bolo ba te to ba nominer héritier Watanabe bolobi eza cop par rapport à quoi? As artiste bato ba nominé ba bi pourquoi ba nominé JBM pe na beti 10 ans sans album. Tozo ke ne 11e année ngo sans album depuis to bande rozela balle de match tilelo to mo ko nano fuja selengo un match d'entraînement. Match amical sobe match d'entraînement. Siko aza nominé na Kama Award. Na ba œuvre ne akala. Ba longo la pe JBM piano. Pour bêti 10 ans sans album, ba œuvre zali. Eza ba catégorie oyo bango moko batala ba apprécier ba bike artiste o sava. Ba tumso ba lo comme nanga ba couple ko ba disque d'or ndenge pesa maka na ba 90 ba biloko moko ya bongo donc tozo yebate tozo kende wapi na musique na biso. Nga héritier ibula ezo sala nga ya moko pasi. Ezo sala nga pasi na ndenga mukete pourquoi parce que nema ma musique ngo komi ko kendele. Et au moins ça la pe moi passe. Ba déplique ba bimisi ba générique. Eza faute na bango te. Amoni lelo soto loba ba musique musu tozo kango te pourquoi parce que botala to kotina couvre-feu au senga biso beto yoka ba album nyonso. Mais nenga to yoka ngo na ba bar to bi eza moins difficile. Eza moins difficile parce que tant comme moutier ya rozala libanda ezala un mot fin na boîte ozoyoka mais siko na ba parler moko yoka pe ba musique ba courant pe yobika na nenga zimonka siko total ndenge musique congolaise comme okende. En tout cas moi je dis félicitations à l'artiste nyonso o ba bimisi bopis. Karine Mokonzi la baronne félicitations mon lasso courage tozana pona ko soutenir ba charge ba sala déjà conférence de presse ba loba ki ba poser ba question
par rapport ya molaso pour Karine Mokonzi aza libanda ya mboka. Koffi Olomide Quadra, la légende congolaise, o apesi biso sindi le cœur en koro. Ba beninga lobi poto ezalaki ya koningana le 18 na ndenga mukete. Na balbum ebimaki bato musu ba pusaki ya. Bato musu le 18 ba bwaka te. Ba ko bwaka lobi nango. Mérité Watanabe a signé qui affrontaki. Parce que la date moko stratégique, la date moko mystique. Yango moni héritier Watanabe a cheka lokolo. Le rôle générique a fait rigolo la chana lokolo. A chepeka lokolo. Ata la ndenge nini makambu. Retour kozala ndenge nini. Koffi Olomide a posté générique. Il y a héritier a posté Ferregola, a posté Fally Ipupa. Et Nini Sibatu. Koffi Olomide a même biso bonne. N'est le rôle héritier. Oui, on sonne pas postatier. Dadi 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 ngama. Oyoyo. Ah! Musique est comme un lengi. Na mela soumai. Eh musique. Mon champagne a été mon whisky zate. Ah. Na mela mai. Pour musique est comme un lengi. Na mela mai le la vin. Musique est comme un lengi. Mota motema molamu o rota héritier ibula nazo mela mai. Na mela ta vin. Ata whisky ko sala bien parce que musique est comme au rendez-vous est comme elengi. Maman Rosette la fleur d'amour musique est comme elengi. Na nenga mukiete. Musée musique est comme elengi merci ma vinga musique est comme elengi. Ya nenga mukiete rabi kinwani. Pourquoi? Parce que le 18 décembre tu sentir que non bana wenge bazalaki au rendez-vous. En tout cas na oti générique chalokolo. Ah, couvre-feu. Couvre-feu. Ah, université. Bolingo ezalaka nango université. Florida ezalaka na ye motema malamu. Ah, Julia Florida, je te salue. Bolingo. Ah, moi na ngana teloko na Alidor. Sindi osala batu boneni vo na yo. Nama motema ezako kote ezako swa ezako sala soki. Bon, excusez-moi, banzembo na yo ti na okokate na oti gombe na kotite. Na kotite. Héritier. Mais générique musuto yo ti boye. Oh, na oti générique lo la. Nani Bercy mwana abouati oh. Bercy abouati to pum. Mamoro ambulance azui, ambulance na ambulance héritier Watanabe. Wana génie na ngwana. Bercy abandi, ezati générique ya Bercy. Bolongoli parti wana musu botiki ambulance parti wana na bandende botiki Bercy. Wana elaksaka keno mbongo to bimisela na prison. O bimis yo mo to bimisela na mbongo bimisela na prison. Ah héritier Watanabe. Félicitations hein. Moto tembe moto yambo. Wana mora na Ferregola. Par Zouria. Celle contre tous. Merci beaucoup, chers internautes. Aussi, ça n'a vers Mai. Merci beaucoup. Na le tout-puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Mokonza Mboka. Merci aussi à Drisha Motomètre Bebazibe Bachafoué Omona Yango. René Coty la Carle c'est Air France. Bruno Loubi Kambon ma propre Sandra Wangata maman na Petit Bon Junior. Dis à mes deux fils français. À mes deux fils français, Broly, 10 match et Petit Bon Junior, Joël Noël na bango. Tonton na bango linga bango ming. Mes deux fils français. Je vous salue et puis je dis merci beaucoup à maman Rosette la fleur d'amour, pourquoi pas maman Mili Maya la maman Pasteur. Julia Florida, Joël Noël na yo place aux amis. Merci beaucoup. Na baignon so basoutenir héritier ibula Yannick Fumuntseke papa na Brian Isaac Monganga lobi na benyi ba 23h na zuyote
Merci beaucoup Nayo, Papa na Benol, pourquoi pas amuser na ma caméra. Merci beaucoup. Na RV Bossi Tampene et Tolomo veut dire vraiment ya mobali et fanda pe tellement. Merci beaucoup na Baignon Sobalinga héritier Iboula. Merci beaucoup na Messi Maving à l'assistance. Merci beaucoup Nena Lobaka souvent. Tomonani Soti Nzambe, mon vieux Davidson, les grands combattants depuis François. Tomonani Soti Nzambe Azondi Nanu te play. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température